Ndeko ya Congo, tambola na Kinshasa, omona makambo, na moma oyo, mwana mboka Félix Tshilombo Tshisekedi aza koluka sécurité ekota na mboka, me yebake ezala banzinga ya bakongolais, oyo bango moko basangana pona koluka, komema insécurité, mingi à la ville province de Kinshasa et surtout à la commune de Kimbaseke na quartier Biela na la police ya Nyaka oyo ekumbamaka na le commandant Patrick Jip Yarando ayebana na mosala kitoko po professionnalisme ya la police etondae ndeko ya Congo yebake la police ya Susia Nyaka ya mwana mboka le commandant Jip Yarando Patrick basangana ki batombola ki inde kaka pona koluka kosilisa insécurité oyo ezala kata kase biela na mokola lelo bakangi suka na babandi ya bato ya mabe ya ndenge na ndenge kaka ndenge bozomona ba image awawa ezala ba violeur ezala ba criminel oyo bamesala ko opérer na ba arme ya jouer kaka pona koluka kotia population ya Tshisekedi mal à l'aise yango soki otali okomona pe docteur azali awa mosala na ye koluka kolongolaka basi baninga bazemi pe ye moko amesala koviolaka bango epesi pasi boyoka bino moko liboso ya mbonda ekolo magazine d'actualité ndenge le commandant Patrick Jip Yarando oyo azala professionnalisme ya makasi ndenge nini abetsaki mbonda. Merci beaucoup biso tobenga bino pamba te tant tobenga bino tolinga bomona fonction policier azosala musala kitoko bolobaka o police azosala musala te police azosala eloko te malgré ba menace ya buso bezalaka mpona ba civique oyo tozokanga intervention leki mingi me biso mpe tokolemba te. D'abord nous allons remercier inspecteur provincial ville ya Kinshasa mwana mboka les géants Sylvano Kasongo naye ko remercier commandant district na biso Dieudonné Kangambila naye ko remercier le commissaire supérieur adjoint l'Ofipa Mukoko Visa oyo apesa yenga pouvoir ya koyena biyela awa ya kosala musala wala bayeke kobangela komo te sala musala bakonzi bapesi yo nazo présenter bino première bande et puis naza na regret na ba magistrat na biso ya parquet police azo sala musala kangi un civique atindeli bino mais toye komona ba civique yango libanda j'espère bino tout bomona ki na mona awa ne na kangaki 8 général 8 ye wana bomona ki ndeni na kangi ye na kangi 8 ake prison une semaine 8 libanda yeyo général 8 moi si na yeyo et puis atikité na butu opération sur l'opération koboto wa tubilo kona ba 8 yeyo moi si na yeyo o ba sala opération na ye o zo mono criminel zela mundu ki na sa opération na butu voir 2h du matin tipo 2h du matin azo opérer ko te bananda na mundu ki a jouer j'espère au moins GPN yango o sala opération 2h du matin wapi likolo awa pembeni ya collègue na ngai Piten a koti na ndaku a braquer bato arme bato bazui panique bakomi kolela moko ndazui appel abenga bidi parents de quitter sur le terrain plus un kufa mais totie maboko oyo kuno zo mona oyo grand violet docteur après ta sermenté a jongoli moi 6e yemu mtataki camarade ya moi 6e mazala moi 6 na ndaku atie camarade ya mwasi nezemi akepa longola yango dossier mort d'homme yaboye tokosenga kaka na le général Sylvano Kasongo tala commandant makasi autre de professionnalisme yeyo luka o renforcer ye ba élément malonga pele matériel ya makasi poko to oyo en tout cas akomi comme ma kimia moko et surtout que quartier oyo ezalaka vraiment dépôt ya ba criminel ndenge ya blague te mais depuis à côté de la société awa kimia ekomi kokota mais ba difficulté eza ya mingi état que professionnel ya musala la police luka o renforcer pour permettre que population Félix Tshilombo ba pema la kimia biso magazine mona ekolo to pesi kaka muka koswa la commandant Patrick Jip Yarando pe to souhaiter boulot et que le kitoko kaka mikolo nyonso 100 jours ezali ya oui 1 jour ezali ya nzambe